Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Frère Matou Samuel a un problème grave. Problème grave na minute yo. Et comme déjà polémique na réseaux sociaux. Problème en ils nini. Likambango ils nini. Frère Matou Samuel, tu yeba ki na problème ka ba série oyo abandé ko kufela basi. Mais depuis bala mwasi na yo asuka o ba fa na bango sans problème. Baza bango na problème te. Et je ne sais pas, on dirait pas où t'es au balsa. Moko ya bana na ya mwasi. Abalisa ki mwana ye. Mais les kamuni sous na frère Matou Samuel to lamuki na romomo na mone na ba page na meki un peu kota un peu ko luka na tombe pe ka na vidéo oyo eza ko expliquer makambo nyonso. Alors ngai na ko renchérir kaka parce que je ne vais pas vous dire c'est quoi le problème vu que dans la vidéo ils ont déjà ko expliquer nyonso. Mais les kambango na fait répé azana kati. Donc c'est comme si bayamba qui est une émission moko yango pe émission et mo caméra makamu caméra makamu le bisara bato. Mais est-ce que si tu as le caméra il faut que tout le ba mabe ya bato to est-ce que si tu as le caméra il faut que tout le ba mbola mwa moto est-ce que ceux qui ont assez la ranzambe oaselaka nzambe te esali bino mbala moko binemi kasi bamakambo yango yango nde esalaki polémique ezalaki ebele lor mbongo bima baproblème na baréponse ebele azongisaka mpona makambo kaka ke oyo aza moto ya nzambe oyo aza moto ya satan. Estce moto ya satan azalaka nga ko pasteur te na oyeba ndeni oyo moto ya satan azalaka. Dans la vidéo Bolanda, explication claire, c'est quoi le problème? Pourquoi il se retrouve dans des problèmes? Pourquoi il est maintenant, comme ici, ko critiquer, ko douter, ko finga même. Et ça na batu mususu, ba yembe na nzambe. Après, ba ya osa ba témoignage après, oh voix wana na yemba ki, eza ki voix ya sirène, na kendo zwa kisi. Boyebi pe témoignage on a bon en okutanga komba muto parce que comment d'ailleurs ko sambela. Mais est-ce que frère Matou Samuel azaki na monde mon quelque part il peut changer to azaka kawana le fait que à reconnaître il au moro boy pas ya faire est-ce qu'il y a un comme ici que azam chrétien to est interdit chrétien aloba malamu ya muto yo azan non chrétien. Est-ce que le fait que mutu ayembelaka nzambe te asalaka miziki na ye nde esaliki azala mutu ya nzambe te bakestion wana nyonso wana ntango boolanda eloko nini c'est quoi le problème na frère Matou Samuel ntango na kozonga ntango na kopesa point de vue nanga ntango na korenchérir nde boyeba quand même point de vue nanga par rapport ya likambo oyo ekomeli papa frère nde tomesana kobenga Matou Samuel. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche des notifications, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo parce que nos vidéos ça aide beaucoup et l'on l'a tout vraiment. Et belé idée mususu ezaki erroné tendance moko pe erroné nos vidéos aident beaucoup na zwa témoignage en tout cas nos vidéos aident beaucoup parce que c'est congolais faillir na otanga mais na réseaux sociaux faillir te parce que congolais baza trop connecté na réseaux sociaux. Alors un moto utilise les réseaux sociaux pour na moi peu de connaissances autour de moto mais un peu ko aider parce que mutu mususu akoye ko la kaka po Nella Chou ne alobi. Sans oublier que je suis disponible pour tout contrat de promotion publicité et pour tous vos problèmes en tout cas de YouTube. Corporate Strack, Community Strack, problème d'AdSense, problème de monétisation, je suis disponible justement. Contactez-moi avec ce numéro, on verra dans quelle mesure on pourra
vous aider. Suivez toutes ces séries de vidéos. Je crois que c'est vraiment une série de vidéos. C'est la vidéo de la grande dame MGD Mafuta Esika-TV sur mon niveau de YouTube parce qu'après ça va continuer quoi bien. Il y a une personne pour expliquer si j'en vraiment très bien. Et bon, tant que zone on a encore enchérir et bon, on a des cas na étape 6. Bon, la vidéo on a pu non landa na bino nga non paye sa point de vue dans en tout cas na soka ya vidéo. Polanda. Mbote balingami ka ndenge boyebi etambolela ezalelaka na mboka na biso yango lelo mambolobi makambo bulaye bolamuki likambo bulaye bolamuki surtout 2025 o matière donc mbulamu basi basalela bakongole bana raison parce que tellement litière leke ebele mingi tokokenda ka bongo sho eza te pour ne pas na umela bato bele ba mo finga ngo umela ba introduction depuis na bandio lo banasali 30 secondes, OK, pour l'introduction. Voilà, certainement vous allez bien, moi ça va. Polémique moi ezotambola et ezoleka na réseaux sociaux sur relation et frère Matou Samuel na fait rigola. Je sais pas ce que les gens ont constaté, n'habité sur peu mon arabe ensemble, sur bas sur le je ne sais pas trop, mais polémique moi ezotambola tina niveau bon habité sur botami par rapport kaka ya ba émission frère Matou Samuel la salle bon dirait déjà et ezalaka siko frère Matou Samuel la salle interview moko boye ba poser ba question sur faire rigola à répondre et du coup et ça pe moi polémique na bandenge moko boye bino boye bika ndenge mambango ezalelaka ba o ba lobby ba wa ko yako olimbisi bandeko na symbole makolo ba wa ko juger ba o ya ko ba o ba si ba sepele obetela maboko bon tellement le ba moi mingi o eza TikTok sur YouTube to ngoto sa analyse une heure de temps to tell bino ba voice mais awa so bina chaba voice et sous connaître vidéo à papa Dalo et maman on a besoin le bana le baté et du coup ba comme bateau peut ba causer un problème à comprendre après ba on a bandinge mo mais de toutes les façons non mais gâché c'est na répété maloba papa biso Matou Samuel na ba message mi balé il y a le bosso ezali premièrement et na pesa toli na baboti par rapport il y a grâce topé talent il y a loyembo au mwana na yo akoki kozala na ngo je crois na sina lobela ngo mais dans le baka parce que du jour au jour tozo ba abonné sika ba tout peut ba découvrir biso ba yebi biso te ba yoka biso te et aux appels bénéfiques pour na bango. Alors et à part yango conseil monsieur César particulièrement pour na papa na biso mo Matou Samuel bon conseil en quelque sorte mais moi moi recadrement ya muke na ndinga mabete c'est mon papa c'est mon vieux et ezara na cadre kaka ya bana na nzambe musala ya tata elanga ya tata muna mutu fo ya na libanga na ye Matou Samuel batuni question sur faire rigola na sepe na réponse na ye a expliquer neni bayebani na faire et baka mwe basambe l'église moko faire abetela mbunda et biso soda to yokango wa faire abetela papa Matou Samuel mbunda banoki no yemba quelque part l'église moko anoki na souvent place faire na ko sambela à l'époque guitare ka pamba soka bandi ngai na kumisio mokonzi j'aime trop nzembo a kitoko makasi nzembo za la benda bozo yemba ngo ka benda lo le fungwa mi banj ba okita ba mata alléluia ya ozana wana nde banzembo nzambe banzembo wana le beta masutin kumama yawe kumama esengo kozala katina Yesu amen no nzemo na zaso na yoka ngo to na yemba ngo na bunga pina na bungi na présence nzambe fo banji ba luka nga po ba bimisa ngai dans l'ambiance de l'émission faire un obete la mbunda ona papa Matou Samuel zo yemba faire azobeta mbunda bande on atali faire banda ko yembela nzambe anobete la nzambe mbunda ana ko sambela na église lelo faire komi oya komi et lo kwa mi balé na loba on a suka na sa part des choses na loba moko na pesa conseil
na baboti na sala émission moko, je crois c'était l'année passée, émission ne la nama makasi bat baza tale belé, je crois na sala taba 2 ou 3 heures du temps na expliqua profondément longuement largement sur makambo et a tellement sérieux tellement motu ya so panza vidéo nzamba opambola yo ndeko mosi ndeko mobale tio son de ma voix avant na koma na bomoni bayembi mingi ya mokili ya minene la plupart sobo eza ya ba américain 80% sobo landeli ba débit na bango église o ka Beyoncé église et Kelly oya mwana mwasi bando yemba na chorale église et baza mo ebele bato baza balandaka banzemo mingi ya ba américain o ba ebi moi mokesir ba vie na bango ba passer na bango ba parcours na bango je crois ba confirmer na ba commentaire ya mambo na lobby partout na mokili église et na buti ko landa ser na biso ana keps auto bengisa ya na e brigade na concert na emo wasale mo morceau bat baleli na lobby eza juste en passant ndeko brigade personnellement na ebiete ayemba musique ya mokili et elle a une polémique des questions tango sikala ya bisaki wera bosilika ibo fin ibo siko brigade na wera différence des apétés bon et là en parenthèse toleki na oka ser na biso ana kep salobi tant ba okola papa bango ando betela bango guitare bango bazoyemba bakoli na lelo bakoli na bonzambe lelo ana se retrouva zoyembela nzambe brigade se retrouva bisiko azali et espérons nzamba rozongisaka un jour parce que soki lelo quand même tozo mona na ba concert azoyemba nzembo nzambe c'est que quelque part seulement c'est ganga et ça très ya motu ya rozo sérieux et na banda ko ba bandeko bele bo mona ba yemba banzembo mokili et belé babandi na église mais ni ne sali un matin ba se retrouver ba komi ko yembela mokili et ba komi en âme et conscience ko servir le diable et ba mamsusu to bomba te to lo ba ndenge ezali parce que tout le monde sait que na musique wana eza kisi eza sacrifice humain eza ba mabe o to yebi wana que des fois des et autres bondoki to yebi yango eza na ya kosamba te mutu moko taza kuna sel nzamba zate azate mama papa dommage ngonga mama papa wana mwana ana talent ya loyembo dès le bas âge on constate que non ba onde azo vibrer parce que yebanaka mwana wana soko yebi nzambe penza bien te toza connaissance te luka encadrer wana bonzambe belé ala kiselo mwana ana nzela nzambe a enseigner yo mwana en même temps yo moboti tia mabolongo na se bondela ka nzambe likabo wana et servir ka nzambe aza désorienté te parce que le diable azalaka musalo ya banda ko sala na lola yango wana et a jalousaka ya ko sakana te mutu nyonso oyo atelema ko ma oyembela nzambe yango monye belé basuka ka wana po anini parce que ça la nyonso pour basuka lokola ye bomukande azala déchu voilà mambo le baiser belé wana mais malheureusement ngonga mo akota na kati ezate a désorienté le penza mwana kitoko ti lobi mwana on penza adorateur à Satan na mes conscience mama bondela rapona mwana papa bondela rapona mwana soko yebi nzambe profondément la kisa inzela nzambe mais soko yebi te luka ba encadrer o ba rolakise bonzambe avant na ba fondement na ba base bonzambe parce que bo constater généralement ba musicien o ba yembela nzambe et belé ba bongwana te ya on moni likabone zalaka plus ezaka plus talent mais connaissance nzambe za penza te nzambe muta pesi pour servir mais yemo ay binzambe te ya on moni basuka bisiko basuka wana parce que tant satana ya la kisi ke non yo za star yo suka rabo ete alakise ba avantage ya ngambo wana mususu ka pour mutabungi nzela tellement na connaissance nzambe ta yebi nzambe te bien kana likabo nzambe c'est ça nakangi parenthèse bien que mi en lobezali pas ma tout ça na sepelité na ki passe na maloba muso bimisi vraiment tout ça la lobi so ki fere lelo oyo
aza fere eza fruit ya koluka nzambe. Papa ofingi nzambe okotini na mito ya bato. Fe wa mipesa kombo Satana, Shetani na Swahili qui veut dire diable, Satana. Do lelo oyo kolukane nzambe kosambela ne mingi nzamba exaucer mabondelo wana sali lelo fera koma oya komi Satan de nuance. Bande robo olimbisanga mabe na ngane pona loba vérité. Ah ezate parce que naza mo santu to na parfait to non ya likambo ba osala part des choses. Vidéo fona continuer choisir parce que lo bezali. En tout cas bo olimbisanga ye, bo olimbisanga. Salut la mifa. La famille continue ta vidéo frère Matou Samuel, frère Gola. Et bolimbi maman le beza ya motu ya donc fo loba. Na bana loba. Frère Matou Samuel a lobi que soki frère Gola azawa azalelo ezali fruit ya losambo. Ya kolukana nzambe. Papa. Michopo ningani ngaya. Poni bosala biso boyeko. Poni bosala nzambe boye biso ko tote. Pourquoi vous faites ça Dieu? Par ma tout ça na niveau na. Na niveau na. Na expérience na vraiment bimsa mambo bimisi. Et du coup bat balobi. Tanto ebisa rabino ke baone so bazabata kisibondi marate. Dans l'ambala moko. Bat baki repesa mama kapi raison. Père son âme la pauvre. Asi akufa kenda. Mais eko zongi sa biso susuna. Ba mambo ya robimisa na réseaux sociaux ya somo ya minene. Bat balobi seke mambo kapi aloba eza solo. Bat balobi no to kanti ezaki ka effet akanda na azua. Parce que c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Aloba Matou Samuel magicien, Matou Samuel qui est dans la cimetière. Pour hier le babilo raboué, c'est grave. C'est vraiment grave. C'est très sérieux. Ce qui fait rigoler comme on a commis. Fait rigoler. Ben on bolim sang vraiment. Et non le bakaka. Mambo yo mutunyo sayibi. Hein? Ah ouais, j'ai rien contre faire rigoler. Faire c'est vrai. Un musicien mondain, mais c'est une âme où il faut bika et il soit coupé là. Et surtout que un jour il a servi Dieu et a bungi nenzela ko bunga. Donc vous avez c'est un minga zonga nandako. Mais il s'agit de ça la part des choses awawa. OK? Et à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Vraiment tout ça mal à niveau na hauteur. Na niveau no lo babilo aboyete faire rigola soit comme faire rigola ya fuya ba prière na ye ya luka na nzambe abakisi ya luka nzambe na otila bino mo sonso no zalata na 1 minute avant acheter les réserves parce que dans le bar moi mingi na wanga na mote na yebi frère Matou Samuel abakisi ya lobi na akamwaka bato ba jijara ba musicien mokili wa za mokili ayebi nzambe ta sambela te qui vous a dit tamu so asambela kaninga zana ebi nzambe wapi parce que ya nzambe oyo wapi epesi passé epesi vraiment passé et bato ba conclure que bino nyonso boza bato moko on dirait ba moyen pour opesa ba faute ezate menga na bi que tamu so za na onka erreur parce que aka moto. Bien que c'est rarement vraiment grave makasi na niveau na yo surtout si vous avez bébé spirituellement on peut comprendre vraiment tout ça le serviteur de Dieu de longue date et pasteur même si je peux dire oui parce que d'autres ya batna baloyembo et babiloko yo ebimana munono te papa ebimana munono te et puis c'est passé c'est vraiment mawa c'est vraiment passé. Tant que il faut y avoir bilo raboué. Alors ça l'émission il y a encore on a déjà tiens on a et puis c'est passé puis mawa on a tiens vidéo mpandia au tchabwe butala na ebisa rabino bana na Satan il faut je l'aime na lingane mambo net
frère chef bon pesa il faut une matière ba bilora boy siko boy bisanga so il faut ya osala émission na mambo fa bantu Samuel lobi ngana ya côté na timato Samuel na nini na on défendre fa mato Samuel neti na nini na j'ai très mal ko ka bilora boy bandeko bato ba comprendre nga ezara peut-être bato yo na va partager na bon forme au karaté mais ba na niveau moko ya connaissance na ya koyeba marambo nzambe OK na bi ke bato musu ba ya kofinga parce que peut-être ba yebi gravité ali kambote mam pa fa panto sama bi mission na mnona c'est tellement dangereux que eko bungisa bato ebele eko bungisa bato ebele parce que tant ba koyoka ke faire a ebi nzambe faire a sambela ka faire a komi parce que aluka nzambe kasi ba ngeno pusa na pemena ya faire rigolate ya o moni prophète Pétage Oumela Denis la sapé ça conseil moko batu ba yebi na circonstance aliwa ya Rafine parce que ça na batu banoro ba maloba Denis le si Denis ça laquelle ra mabe yango sukeli yebo Denis la c'est les cas interviewer le binon rien à voir na sina limbisai soki nzambe mutabeti na ndenge na ye là je ne sais pas mais nga j'ai rien à voir na liwa ya Rafine et apé ça conseil pourquoi parce que et ba rumeur ezaki ko tourner tout autour à liwan de konabiso carrément pour ça na Yeruzalem très proche il y a ba musicien dit monde et bref asi akenda moi au kota mosindo kuneza te dele ça peut ça conseil à lobby na opé ça conseil na batu tout o ba fréquentera ba nocturne et abenga ba nocturne et bato yo basé élevant spiritualité hein à lobby a mentionné qu'il y a tangi à lobby ba pasteur ba musicien ba politicien à lobby na obenda mato na bato nyonso bo approchera bango o poussa na rappeler na ba makasi mingi troté parce que na monde wana ba lekisa moto nyonso il y a des gens qui croient qu'à tenga so na comme si pire petit avier ne peut-être nous allons épargner tout privilégié au contraire tant que tu comme un vrai pire petit à vrai des places ne peut vers au lelo bien des places pendant vers au lait qui vie pendant au lait qui sont beka c'est ça et belé ba baraté la musique mondaine mutu nyonso ayebi ke kuneza kisinde mutu sala ba koma oyo ba koma wana mutu sala ke ba lobela sans kisi mobulu musicien moko taza o impacta mokili o lobisa monde o banze moné et traversa bibale ana kisi taza te. C'est pratiquement impossible. Il y a aussi la combo na mokili ya bato sans satana. So servir nzambete, so servir nzambete. Kaboy et simbate. À moins qu'on servir nzambe et na solo wana l'alliance avec Dieu a osala ke mokili mbaba e bayo, bayemba banzembo na yo. Na osa émission moko uniquement ka rapona opesa conseil na bandeko bayembi na bateye. Faites très attention tant bazo ko inviter bino bugena ba interview na sala émission au depuis parce que ba kake mo beti na ba réseaux sociaux car na bande ko na biso ba chantre na betongo car na betongo car mais molimo na nzamba ozo ngisanga kana ifona ko lobelango pona benda batoi na bande ko misusu na bigi bato bele bolinganga te mais na bigi bato bele pe bolinganga te peut-être pour na ba vérité na ngai mais bon kanisa peut-être un jour autant susu et na rosala susu na mambo yote parce qu'il y a un temps pour tout dit la Bible et je vous ai promis non très bientôt tam suna ba 2026 abo mona nga susu awa te na ba analyse on a ça là peut-être je vais vaquer à autre chose hein ouais parce qu'il y a un temps pour tout mais ce qui est vrai on a osala c'est pour une bonne cause voilà les évangélisation mais na ndenga kilelo ngana za apôtre des gentils ngana na ministère apôtre Paul na yaka na atindanga au milieu des païens na loba langage ba païen pour na gagner ba païen en même temps nazo lendi sape ba oya nzambe nazo zongi sape ba ngona nzela c'est tout à fait normal ba tinyo sote ba linga parce que Yesu alobi heureux serez-vous tant ba tout ba loba mabe pour na bino à cause de moi mais malheur à vous si ba tinyo so bete la bino maboko pe ba sepela na bino ah oui ya finga ngayo mtoyeba mais tant que na bika ngana osela na ngaka nzambe na bika Dieu va me protéger Dieu va me garder parce que ça ba to belé tant on sa ba émission ba olia ba mino
ba souhaiter ba malchance to rozwa abinda kosuka elote bulinga mosuka mabete parce que nzambo abenga pour suka mabete. Donc bino tout bolu ke na ba malheur, Dieu va vous confondre. Pas ma tout Samuel na linga o mingi émission na yebi ke osunga yo e osunga pe bato belé lelo bandeko ezara même eloko papa biso Patrice Autosala ya opambola héritier na équipe na ye so bana ba relation personnelle awa osala wata na bureau na ye et non likolo cher sacrilège oka profanation ya sacré. Bonjour. Pour yo faire azando qui ton zamba ebiete. Maintenant s'attend à la question. En fait, bato belé ba komi mambo belé ba question belé. En fait, ba commentaire belé de so moni commentaire na oté. Et bah que TikTok a filtré, on a TikTok où t'as joué bah que non bon mambo so comme ça ma beza dans c'est là t'as zo longo là ba commentaire. Si que faut rendre na approuvé, ne si oyoyo, et qui peut filtrer, mais ngande na approuvé on a zong ici. Bon à quoi répondre calmement. Et si je posais une question, faire rigole à ça chrétien ou pas? Na tout na bandeli faire rigole à ça chrétien toté. Mouto ko lo ba faire rigole à ça chrétien et zaka mupagano ou encore mouto ayebi nzambe te. OK? Mupagano ngelo ba étranger na maramba bonzambe. Ezaka insulte te pour abato belé so ba benge mupagano ba fingi non. Ezaka lif ma finga te. Kozala mupagano eza mututu oyo azali banda ya bo Kristo ya christianisme azapaye. Alors faire n'est pas chrétien. OK? Chrétien veut dire comme Christ. Hein? Donc nazanata ya kokota ba muzindo te ya kobana ko expliquer via faire ete biso nyoso to yebi ke faire a musicien mondain a imbela nzambe te. OK? Donc ce qu'il fait n'a rien à voir avec Dieu. Rien que ça suffit pour na ko identifier ou encore voilà ko identifier. Donc il n'est pas chrétien. OK? Alors nazu ba commentaire vele bato musu ba lobina nga ebiso ka sambela te non aweza mama ko sambela tete tout le monde prie oyo ebi niveau spiritualité et effectivement faire azan la spiritualité effectivement tout azan la spiritualité mais ici il s'agit du christianisme ndelo wat ba comprendre te vidéo na salaki yemo frère matu Samuel so alandiango à comprendre que na kosité mamuna lobina na nzela ayebi mosal na nzambe moko taro ya na commentaire aloba le contraire. Pourquoi? Parce que ba yebi ke mamuna lo beza bongo do ezali kambo ya koyeba. OK? Awa na bike fisa batu kanda bona shote bo supporter na mona mutu ko belinga no tolérance te na makamba nzambe tolérance ezalaka te na makamba nzambe eza bonzambe nzambe azalaka démocrate te azalaka pe dictateur te. Chez Dieu c'est la théocratie ezaki bonzambe nzambe nde mutu azo domina azo donda mutu azo lakisa nzela mutu azo loba na batu makamu nini il faut basala to pe babika to ba vivre si simple que ça. Bande bolimisi na balabala nayebi que la plupart à batu va réagir et ça va païen c'est normal bandeko na bandeli na problème na faire rigolater na pe contre yete. OK? Il s'agit du christianisme. Hein? Frère Matou Samuel aza chrétien par rapport à image oyo apesa rabiso a mosale ya nzambe biloko ya lobby ezo cadrer tena maloba nzambe nde loko na yaki na recadrer ye muke parce que ma propos bimisi eza tellement dangereux ye moko place azali sur alandi vidéo na bika rolanda nga comprendre et bana na nzambe ba yebi nzambe ba comprendre problème toi na ngolelo eza akelele bolimisa ana balabala problème na toi na ngolelo ezali problème toi na ngolelo ezali église
Parce que les bateaux belé bateaux se retrouvent dans l'église. Mais ce sont des païens. OK? Ba pasteur et belé. Ba legisi bato nzela nzambe te. Nzela nzambe ba lakisa ngo mutu. Christianisme eza vie ya Yesu. O bato faut ba vivre. Ko vivre vie o eza contraire na o ya Yesu. Ezali ko vivre libanda ya bo Kristo. Et chrétien yo soit bengami. Si réellement tu es chrétien, il faut landa ba trace ya maître. O azali Yesu Kristo. OK? Pas si tu as lelo ezanene. Infiltration est tellement makasi na église. Hein? Ba faux pasteur, ba faux prophète, ba infiltrer église. Ba memi mokili na église. Et du coup, mambo komo le kana église, même mambo le grana mokili. Tellement confusion et vandi, yango moni à chaque fois tango bato. Bazoya baluka komeka ko recadrer to kozongi sabato na nzela, kolakisa bato bonzambe ya solo. Et du coup, bat ba omona ngo mabe ou encore bat ba ozala léser. Pourquoi? Simplement parce que baza ignorant. En fait, ba yebi ba bazo lobate. Bazo prétendre ko yeba me ba yebite. Eza jugement te. Pona na moni bato yo nana tio eza jugement te. O nana tio yo juge. Non, eza jugement te. Eza ligambo ya 1 + 1 = 2. OK? Et 1 + 1 = eza 3t, eza 5t, eza 6t, eza 7t. 1 + 1 = 2. Il s'agit ya bo Kristo, ya christianisme ya bonzambe. Nde makomi ezoloba yango tozo meka ko éclaircir bato. C'est ça. Donc, soko lingo comprendre. Soko lingo yeba makambo ndimela Yesu et Luka bala kiso nzela ya Nzambe. Mutu nyonso akutana na Yesu. Mutu nyonso oyo alinga kolanda nzela ya Yesu to pe ya Nzambe. Mutu ne sengela mituna gezali eloko nini na sala. Tobe basala kanini ya maona pas ces lelo bato belé aye na église na place ba apprendre ye na ko apprendre bato o ya uti na libande pour te ko zala ndengo na te ya bo moni lelo na ba église on a ba très sérieux problème. OK? Apôtre Paul akutana na Yesu tant dans na sol de Tarse malgré connaissance nyonso zaki na ya loi malgré maïele malgré ba classe malgré nyonso a posé question au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bah répondre voix répondre entre dans la ville, on te dira. C'est ça. Lorsqu'un tu viens à Christ, on doit t'enseigner, on doit t'apprendre ce qu'il faut faire. Au bas dérapage à la tête. Et on va moni le loba to belé. Aïkati na bonzambe, aïbi nzambe te. Et aïro sel nzambe na ndenge na ye. Ya on moni le lo oyo bandeko. Dérapage est trop surtout na mambotali musique ya marabroye mbela nzambo. Tellement bat ba yoro lukambongo. Hein? Tellement bat ba yoro lukambongo. Ya on moni bazu bonzambe batie mupanzi et ba komo sala mambo non selon nzambe. Bo pagano, paganisme. Merci Seigneur. Et le Saint-Esprit a zongi selinga yi message mon azoyi semaine passée. Na début de semaine on est reçu même message. Na loti nini? Na moni ne au moins mo azoyemba. Mais nzem azoyemba nzembo nzambe. Nzembo ngo eza ya mokili. Mais na mokili ba yemba ngona lingala. Siko ye ayembi ngona français et puis azukomba Yesu atia na kati. Bandotologue ba comprendre simple message wana elinge lobanini. Eleki. Il y a semaine oyo te wana eza moi trop mozindo na liko kota kuna te mais eza à peu près quand même message. Pour dire quoi? Bato ba yembela nzambe. Ce sont des païens. Bato belo bazo yembela nzambe lelo. Baba pagano. Bakutani na Yesu te. Baza transformé te. Baza converti te. Lelo so église ezo souffrir parce que tu as un problème ya conversion. C'est ça. Et on a le banaba pasteur. Boteya bana nzambe maloba nzambe. Bola kisa ba Christo christianisme, la vie de Jésus. Dans la Bible vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Le monde c'est un système. Malheureusement système en haut. Les lois soit disant chrétiens peuvent vivre dans le même système et pourtant bango baza tiré du monde. Bango baza appelé à vivre hors du monde. N'est pas citoyen en haut. Il y a un bon moni les lotangs to ya ko lo ba moi ba vivre belezo le kana ba église. Babuzo ba prophète soit disant ba ko sala. Boromona bato bazo ko intervenir ba ko finga na ko finga ponani. Mais bato na bazo finga ba kenda église. Baza soit disant ba chrétien. Ba bato ba yebi nzambe te. Église eza na très sérieux problème. Sikoyo il faut ko filtrer ko sukola ya musala donc nzambe emoka muto ko sala ngo. Donc génération oyo ko nzambe ayokela biso ma. Nzamba sunga biso. Et a mingi eza passé. Comme on a lelo oyo cher, oyo sengele pe sa vie. Na moni prophète mo a telemi, abetane masolo barsa likola cher.
A mentionné les joueurs, Songolo, Aza chrétien, Messi, Aza chrétien. Qui vous a dit qu'ils sont des chrétiens? Moutosor a tchebi, Azu Misapimi, Bala, Tomboli, Lucolo, Abeti, Pampa, Azu invoqué Nzambenin, et puis le prophète soit déjà Orobenga et chrétien. C'est ça. Va poser prophète question. Est-ce que Tatou Alissoum, alors ça dépend de culture. Ote a batu Bible nini. Biso culture na biso eza christianisme. Ata na culture na bino batambola mutakala. So on dimeli Yesu, il faut mikosa na culture ya Yesu. Otambola mutakala te parce que culture na bino lobi que bino faut batambola mutakala. Et ce sont des pasteurs tristes. Frère Matou Samola porta ma diabo plainte parce que ba rafiki ba yemba nzembo na ye. Est-ce que Isaac est important ce qui par exemple Moussa Nzambe moko ba invité na plateau moko songolo pakala ba tuni question ya mutu moko oyo asalaka musala moko na yete to aza foi moko na yete est-ce que faut kaka mutu wana aloba malamu ya mutu wana to est-ce que mutu wana il faut aloba kaka mabe ya mutu wana histoire ba changer yango te bolandi la grande dame apesi point de vue na ye alobi ou alobi. Mais histoire va changer en route. Au moni futur, toko changer en route. Mais passé, toko changer en route. Et on va toujours que sur une erreur moko ou ça qui n'a passé. Ça là est fort. Il y a que corriger erreur. On peut comme na futur parce que futur peut comme un moko peut passer. Parce que par exemple makambo ou le kalobi lundi. Surtout comme mardi, comme il passait. Futur, bako changer. Toko changer futur, mais toko changer passé. Ce qui fait que nako corriger histoire nanga na futur. Ya makambo oyo koya liboso nanga na se référer na passé. Hein, l'histoire est une chose, pardon, l'histoire est une science qui étudie les événements du passé. Ba événement passé wana biso totangi yango po pesa so mayele to yeba quand même o elekaki yango moni na chaque mboka batangisaka bana histoire mboka na bango po ba yeba que nous ne pouvons pas faire ça par exemple ceux par exemple ndenge zaka ki ba pillage et tout ba éduquer bana de façon que ba yebi nini oya liboso. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas préparer bana au bazar lelo que et cause à peine à moi désordre ba bukate parce que ils en a batu moko à l'époque ba bunda po batonga boy ba bunda po loko sala boy boko silika boko revendiquer boko sala marche pacifique mais vous ne pouvez pas casser parce que quand vous cassez vous nous faites retourner en arrière parce qu'il y avait nos parents il y avait nos ancêtres ba bunda qui balinga ki mboka ambitieux à la bien. C'est pourquoi le passé nous sert de repère pour préparer le futur. Vous voyez? Voilà. Papa, frère Matou Samuel, qui témoigne, qui dit que faire Yaza Moutoumoro bien, a bêté la Yembunda. C'était le passé. Est-ce que les frères Matou Samuel savaient que Ferregola lelo aozala Ferregola akozala na akosalela nzambe te ndenga zaki kala kozala na na musique ne azo sala ba so bengi musique mondaine. Est-ce que frère Matou Samuel ayebaki yango? Mais il peut pas changer l'histoire. À quoi changer l'histoire te alamki ka bonaton et ata faire en place azali sora occuper les solans loba non pas Matou Samuel isolan le ka bon te Combien de fois moi on a bêti les solos tout ça y a contredit les solos pourquoi parce que l'autre a essayé un peu de modifier ou de changer l'histoire yango na bato msu ba préféraka so les solos ils a bon vaut mieux bêta yango ndenge wana abina ko changer l'histoire te na bêta yango ndenge wana mais cela ne fait pas de cette personne là aza mutu ya ngambu mususu to mutu ya bêta les solos wana waza ko faire partenir na monde na été kaza mwana nzambe te. Nous serons tous surpris parce que même à l'époque de Jésus, il y avait ceux-là qui chantaient de musique mondaine. Il y avait aussi ceux-là qui ne chantaient que musique Moi, je ne suis pas là pour venir dans le détail, mais je suis venu seulement dire que le papa Matou Samuel n'a rien fait de mal.
Pourquoi le mettre dans le phare comme ça? C'est comme s'il a fait quelque chose de mal, à l'obi mabé, à sali mabé, pourquoi l'obi bongo? Il y a une question, au moutatouni, et bon, ce qu'on fait, à ça, moutanzambete. Réponse on a par rapport à maman grande dame à répondre. On a peine encore répondre que les gens battu mususu, bazarape battu le quoi bisoté. Les gens a ban na mususu, ba maman na bango bazwa bango na banganga. Bazwa bango na bamai ba ezana nde to tambola rabo ezana ba demon ba tambola na biso eza pe na mutu mususu mona botami mais aza mutu te abotami awuti aze lima mama na zwa na nganga mama na zwa na mai ba tiaka e ba salaka échange na libumu akenda resika moko e fallait pas esprit moko ekoti esprit wana ndezo vivre na kati ya mutu wana. Donc oui, il y a des personnes au bazaba na nzambe te bazabi lima. Malgré nzambe mutasala bango mbazo appartenir na monde moko de ténèbres, monde moko ya mabe. Mais pour na kana biso ya papa na biso Matou Samuel, malgré ta vie est compliquée. Mon côté na vie na lingaka moi si to mobali akufela bashi to akufela mobali parce que liwa muto ana capacité ko maîtriser en azate. Parce que comme on appelle mutu mususu ngana yabi batu mususu ba banda malade a bela makufa anete azane kaka o vivre na zana e et mutu mususu obela ka malade a mukebo mo la pas akufi. Vous avez donc c'est très compliqué. Expérience ya papa Matou Samuel, on ne sait pas pourquoi Nzambe alingaka l'excès de la wana. Peut-être batwe belé bakopema tango l'excès moment difficile. Pour papa Matou Samuel a PC conseil. Parce que oh y a vivre, on a pression à médias, pression à réseaux sociaux, pression à battre. Si tu n'as pas un cœur aussi porté, au kokilo kwanate, au kokilo kwanate. Mais bon, on s'est quand tout parce que on a une expérience mon très mal. Expérience on a peut-être y a sali papa Matou Samuel a commis l'eau fort. Et non c'est penanae, na sepel penanzambe, dingue de petit à petit. Azo, hein, il maintient quoi, azo se maintenir. Nzamba sunga epe na carrière na bien que batasala ba polémique ya lingi ko beta ba matolo mingi alinga ba manzembo na na majabu te ba bloko wembele asenga ba droit d'auteur bon ce qu'on vivre une histoire c'est droit d'auteur et ça passe. Alors coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout. Partager la vidéo sans oublier que je suis disponible pour tout contrat, promotion, publicité et pour tous vos problèmes de YouTube, copyright strike, community strike, problème d'AdSense. Je suis disponible justement. Contactez-moi avec ces numéros. Nous verrons dans quelle mesure nous pourrons vous aider. Restez branchés sur Nela NG officiel. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye! Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.